semaine la mubipa inyanso bozuli baku ya kolanda FM Mag ya mokolo ya lelo oyo ngai Henriette Futila nazali na esengo makasi ya ko présenter yango pona bino mbote na bino ba papa ba mama. Ba agent ya riposte ya COVID-19 bazo réclamer pona 10 mois ya impayement na bango bolanda reportage ya LMK Mizegeli. Mosali nyonso azali na droit ya lifuta na ye kasi slogan oyo ezali nango kaka ndoto pona basali ya riposte ya COVID-19. Eyindaki mabe na tongo ya lelo lundi 17 octobre na siège ya ministère ya finance. Ba ouvrier ba tomboka ki veut dire mbilinga ezalaki na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bozali komona bango bien sifflé na munoko banzete bazali ko réclamer salaire na bango po basali 10 mois bafuta makate alors que bango basalaki musala na bango kitoko pe bariskaki ba vie na bango na retour bazui eloko ya malonga te kaka kolela na kolela ata 100 francs ya au pire basimbaki na maboko te. Un petit mot. Nous réclamons les non-arriérés de la riposte Covid. Nous sommes des prestataires. Mais vous êtes un petit... Ba autorité en tout cas oyo ezali soni makasi komona makambu ya boye alors que ba partenaire oyo ba evraka na domaine ya santé ba pesaka mbongo na gouvernement po na riposte ya santé na oyo etali COVID-19 mbongo yango ekenda wapi po ba ouvrier bazali kolela ba bénéficier nango te nzoka nde mbongo ngo ekotaki nango na ba poche ya batu tala ndenge ba ouvrier bakomi kolela kitoko te soki bo trouvele bango solution ekozala eloko po soni ya boye makambu oyo esalemaka kaka na République démocratique du Congo na bamboka mususu te tala ndenge etie tala ndenge esali kitoko te soki bozweli bango solution te balobi bakoko bakaka ko revendiquer droit na bango ti bakozwa solution po ezali droit na bango il faut basimba mbongo na bango na maboko dis-moi ezebele boyebela. Des avantages ya courant prépayé à la ville province ya Kinshasa bolanda élément o. Mwana tu ya kin ayebi yango malamu ke facture ya courant efuta makati na fin du mois malgré ba coupure o esale makapamba pamba. Mais to mesana déjà bongo kasi SNEL aye ko implanter système ya courant prépayé oyo eza na projet il faut epela na tous les 24 communes ya ville province ya Kinshasa. Yango to mituni est-ce que système oyo ya kosomba courant lokola crédit oyo to sela kana téléphone ekosimba surtout que vie sociale ya ba congolais eza pasi makasi. Est-ce que mutu nyonso akozala mesure ya kosomba facture ya courant eyaka tantôt 50 ou 30 000 francs na ba commune mususu kasi soki ekomi na parcelle ezalaka partagé par rapport ya ba nombre ya bandaku o eza wana soki ezalaki ya 50 000 soki parcelle eza na 5 portes mutu na mutu akopesa 10 000 francs nzoka nde na courant prépayé ata osombi ya 20 000 francs soki osaleli yango malamu te un mois ekokoka te okomona ekati ekosenga osomba lisusu mususu côté mususu pe ekomi kobebisa les bons voisinage parce que soki kuna courant ezate ndeko mususu akoyekozala na besoin ya ko repasser akoluka ki mambango epa ya voisin na ye kasi na système oyo ye pe akolinga te pona kokima consommation donc ekoki pe komemela bango ba mes attentes ekosala bien te yango tokosenga kaka na gouvernement congolais ba meka un peu ko revoir système oyo ezala avantagé pona population po oyo eza des avantages total soki bobongisi ekosala loko ata bino mope bozala na souci ya population ko. Article 15 Mama Matondo atekaka na yeba kisi ya bokoko kuna na commune ya Selembao.
ayebana na kombo ya mama Matondo ye atekaka bakisi ya bokoko toujours na cadre ya kala ingangu kala technique aboya na ye kotalela kaka papa po Kinshasa ya lelo pardon soki ozeli kaka papa okoya kozela mokombo so azanga mokila po misala esi ekufa kaka na bakisi oyo nde asungaka libota na ye ndenge ezalaka pe kosunga population na ba maladie ebele oyo na ba hôpitaux traitement ekoki kozala cher mais awa isifi mwa muke ezala ozwi guérison mais keba po moko pe ba inconvénient ezalaka lokola kaka musala nyonso kasi mama Matondo atangela na ye yango classe te eza kaka mayele nzambe apesa ye boyoka ye moko ndenga expliquer soki mutaye kosomba kisi akoyebisa na kotune nani ozoyoka sante koma ndango ya banda odetere ngai nazoyoka boye ndika tokena na bopita ndenge ezalaka tana koyoka ebongo nde na kolakisa ye omela kisi oyo nde ozwa kisi oyo obandomelango demi verre na tongo avant na nomelango na ifolia omelango demi verre na tongo demi verre na pokwa donc apesa ke lokola ndeti kaka lokola ndeti 2 litrage donc ba litre un demi omelango pendant une semaine nde so ameli bongo ye moko tanga okende komela nde akoyoka santé na ye soki ayoki yango normal nde asali nini atiki na ye mais soki mwa normali moko eza kele part akoya kozongela donc nayebisa bango fo ozongelanga mpona yeba kisi omeli osentir ndenge nini ngai nasomba na banaye koteka na Gambia tellement nde napesaki exemple na nga maintenant kwa rentrée scolaire bana baza mike nakoteka siko na porte ndako nde nakendaka kosomba na Gambela baniki kuna nga mona yebi nzete oyo soki nasali yango kisi mpona maladi bisongolo moto akomela yango akoyoka bien mais soki moto esali ye diarrhée seke esali te kisi ekuti maladi ekuti sali te nde esali moto diarrhée esala mpe pendant 2 jours te soki ameli yango na ntongo mwana na nsima nango nde akoyoka nde libumba eleki nakomisela yango nzambe mpo nzambe nde moto apesi nga mayele oponga natanga yango na classe te natanga yango na classe te mayele oyo nasalaka oyo nzambe nde moto apesanga yango soki napesi moto ameli nakumisaka yango kaka nzambe bakaka ke deswana boye nde ezalaka yo mutu olinga kaka kotonga baninga ofandela télévision exemple à suivre yango yo teka ata mwa nguba na porte ya lopango ekosunga yo olie ya kolekisa ta na yo na makambo ya mabe boyoki toza kaka wana na commune ya Selembao mpona kolakisa bino impact ya lipa ya bakoni bolanda reportage oyo kinwa nyonso alingaka komela ti na tongo avant kende musala to pe koteka ekoma na yango bilei ya mokolo mokolo kasi mpona kotia mwa beton na libumu ezalaka accompagné na lipa oyo tobengi ya boulangerie to lipa ya bakoni yo mutu olingaka lipa ya bakoni eske oyebi deja lipa ya koni ndenge esalemelaka four ya koni ga tosalela différence ezalaka nango wana eza ya courant oyo eza artisan ya koni mais mpona différence ezalaka nango mpena ya makasi te différence eza toyoka mapa obu par rapport oyo amindele toyoka ngo mpena gu soki olia ngo mona osenti bien azalaka pa makasi te okopesa ngo mpe mwana ata mwana bebe bo tolanda olia ngo mpeza mwa misuni me wana ezala misuni te ezalaka posoposo osenti mpe eza makasi yango moi tosepelaka nango ata bato baloba ngo ezalaka sali te ezalaka boye so mpe tolia ngo te siko bane baoliango tapofra nalia oyo ya biso ya mboka na nga mpona sape lokuma mboka nanga nakokota jamais mbongo na mboka mosusu defo akota mbongo na bandeko na ngai bakongole esalamaka na maboko bazofina bafini tala ndenge bakomisi yango bapesi yango forme sima bakotisi yango na kati ya four après kozela mwa ngonga babimisi yango omoni ndenge ebimi mafuta oyo wapi kitoko oyo ezali elengi na kotia mwa mateka pe olia yango na tongo avant kokende mosala to pe wenze mpona koteka wenze ya kinkole na commune ya Nsele ekomi nango voisin ya poubelle bateki bakomi exposé bolanda reportage ya Elvis Meti
Tambola na Kinshasa omona makambo parmi 24 communes. Commune moko eza réputée pour na exportation to pour na pêche ya mbisi. Tozali précisément na commune Yansele awa na quartier Kinkole epai wapi ba mama ba mesana koteka mbisi na bango après kozwa yango na libongo. Kasi likambo ya kokamwa on dirait kaka ba mama ba yebi ata esika kotia mbisi te na mesa na kati ya wenze po municipalité tope bakambi ya commune batika kabango kaka bongo bateka na bango na balabala. Kasi likambo ya monene okomona tala ndeti awa azoteka me pembeni ya fulu na sima na ye akobwaka mwa lisu abwaki pe soyi pe bat bazoleka ameli mwa eloko na ye bitabe to peji atia yango kaka wana on dirait kutu aza pembeni ya esika ya koteka te. Kasi bile azali koteka eza biloko oyo bato balia kamokona mokolo o to bengi mbisi ya mai fulu po mboka Kongo ya salite to salite soki we mokonza wenza zalaki soin mbesa ite ko zalate ba konza commune ba ko longola salite batinda ba conteneur ba ko longola salite musana ba mba salaka mama to pesa mono so correct to ya police ana 100 francs tiki à l'état 200 bato asala on peut 200 nde to pesa 500 na maloba na bango ba maman bateki awa kati na wenze oyo batalisi ete eza pona kozanga wenende ba prefera na bango koteka na balabala to pe koteka na bisika o wapi danger eza permanent kasi ba fulu pe epai wapi okozwa kutata idete ndenge balobi awa ke bourgmestre atinda kabato po bazwa mbongo ya taxi epai ya mesa ya kotekela kutu ba policier kolobate po ba komisa bango ne ondire mabenga na bango pona koya kotoka ka mosolo kasi mbongo wana ekendaka wapi pona assainissement ya esika oyo ezali censé ya kotekela batubile ya kolia tozwa idea pe ba konzi ya municipalité bo sale loko po santé c'est la vie. Caméra ya FM Mag kitaki bongo na wenze ya Kinkole pona kolakisa bino ba origine ya bambisi ya kokauka bolanda reportage ya Elvis Meti. Mbisi ya kokauka ndenge ebenga maka misusu ba ebeli yango na kombo ya mbisi ya koyita kasi ba origine na yango mingi ba ignoraka po ba yebite bisika nini eutaka lolenge kani esalamaka pe batekaka yango ndenge nini esengeli kosimba ete mbisi ya kokauka eutaka d'abord na mayito na origine ya mbisi oyo euti fraîchement na ebale bakangi yango na sima bakomema yango po na koyita yango apres kozwa ngonga kino bamema yango na kati ya wenze po na koservir na bayeba koteka to bayeba kosomba mbisi. Toke na osomba yango mingi na maluku swati na libongo ya stabaki babenga yango neti babenga nini wa mususu babenga yango mbese wa mususu babenga yango bandaka ba makayabo bati ya biso mesa place koteka ezate tozata na place te totandaka na se amese eza kuzu te place koteka ezate na somba na maluku na somba na libongo ba moto kasi toyeba ete mbisi oyo au-delà ya ba valeur na yango nutritionnelle ezali pe lolenge kani ba maman ba préféra po na koleisa mabota pe kotangisa bana na bango yango bango ba préféra na bango koteka mbisi ya kokauka ndenge kaka ezalaka oyebi yango bien na kati ya fumbwa mbika tope madesu okozwa ideta feeling ata muto moko ta koboya yango ongai na lingaka mbisi ya kokauka oyokia bisika nini eutaka pe lolenge nini esalemaka bozwa ide awa nde okoyeba lolenge kani mbisi ya kokauka o emelisa kwa makwiti ekomelaka bino na bandako. Kokamwa mbwa asui bebe kuna na quartier Kintuka na pompage na commune ya Ngalema Abolanda. Kinshasa makambo mokolo ya lelo kuna na Kinchuka ezalaki nde ya kokamwa pe eloko ya somo bomoni mbwa oyo
tala ndenge azali nanu sali te nkele mbwa oyo na banzi ata tongara jazwa te kasi asali nini botuna ngai aswi mwana ya mama oyo abukaka mabanga na kinchuka pesher alieye libanzi na ndenge akosakana te pota munene mwana azali kolela pota oyo nkele akosakana te soko oza mutema te okokoka kotala ngo te. Bazwi mwana batie na moto inde tina hospital balokoti musuni wana oyo mbwa akataki botala ndenge batongi yango ezalaki pasi ya kosakana te mwana anyokwami boye ezali kitoko te en tout cas soki ozali na nyama na lopangu mbwa to nyau il faut kobatela ye kolandelela ye malamu pe kosalaka bango entretien ya boye vraiment ezali kitoko te. Tokomi na suka ya magazine na biso ya mokolo ya lelo kasi soki bosepelaki nango bopesa merci na équipe technique pe équipe rédactionnelle o baselaki bino musala kitoko tozalaki bongo assister epa ya LMK Mizegele o azalaki wana toujours na cadre kolandela musala pe na sima ya caméra nazalaki bongo na Peta Francis o abendaki nga bilili po bomona nga na banda kuna bino nga na bino tokuta lisusu mikolo ezali koya po esala eloko.